ceinture zarana se ceinture na bino batama bumine le bomela bakisi moment bébé sanzoto comment kolega mutolu ceinture comme kolega mutolu bon maka ko taille haute te taille ba taille haute na magasin to yebi yango ya bino le 4 degrés yo ka charge pas ni charge bongo yo mo zo ko mi bongo bandeko na maman na boti no yo mukie zana mukie so na poso vimba original que non mona maman so Nicole Malongi o ko vimba kitoko donc mo tama combré alors quand tu na voiture à battu déjà aux autres peser donc comme il a 100 kilos, on pesera 60 kilos, mais toboggan, gaini, body, pantalon, talon, comme on dit, talon moulay, talon à makolo, saki, au mamiki periki, allez, fond de teint, basil, manzaka, comme il a 110 kilos. Allez, voiture avec aux autres sous ichi, au matin la voiture à bateau tondi, comme il combré. Donc, si on compte que la fête, on me vend déjà, maintenant, on peut c'est voilà mbinga. Alors, la charge, dans bomber les kits, mais charge. Il y a un moment où il y a un vimba. Na papa Kofi Olomide. Pour musique à Kofi Zarana douceur. Donc, il y a aussi Manaïne à Kelemi. Alia, je ne dors pas la nuit. Voilà que les gars m'ont dit, et là, comme ça, quand il y a zoba. Et là, le moyen de bouger ma casse, c'est pas comme il comble. Nakoyate Selizo Nanje mafanya kalongo bali viva na kiti yemoko viva na kati viva na charge bien 110 kilos ozo peser na nzoto na nzembo ya bakele suzu nzembo ya bakele suzu la peser na 110 kilos na nzembo ya vimba akomi na 120 kilos parce que na kiti ya vandi encore une fois, je vais Vimba, na kati vimba. Moi, il y a comme moi. Yo, casa fière, dans les charges de vie dans le pays, mon gars, ma père comme une carré. Vimba. Le charge de qui? Yo mo mo bina ka banzembo ba Kofi banzembo vers so Rambo banzembo abina bini je peux pas me so abina bini charge li papa toujours les ans na sac li papa na sac po yemo ebi 110 kilos azo peser na talon la hôtel ma bina toki mutoki so bagisi kilo moi ka nzembo mo ka lo li talon aluki li pas passer nzembo mo ka lo li talon aluki li pas passer on sikola lo li talon charge sikoyo e diminuer ndamolo so ko terminer bien la danse. Bon, on a ce qu'on a toboggan, je dis, quand toboggan de Moussaraka, aïe, à tomoki. Aïe, nous en sommes à c'est quand même. Pas ni charge, le charge. Pour ça, la bino, peut qu'on l'aide, on appelle ça la bino. Et c'est la bino goûter, on a tout le monde qui toque comme un robinayo. Et on suit sur les lots, on a ma cache, on a ça, la bino, on gagne, on a. O mami tipo nebite mo respiration o bata ba geno respiration geno zolo ba ya mwasi oyo aboti bana na césarienne c'est normal au monde libumo mwasi aboti bana so comme munene za naturel c'est pas pareil na mabumo to melaka ba C4 o C4 o senti que o za C4 za ya toboggan mabumu ya ba C4 za mabumu ya ba toboggan ozoye bate nini za na kati ya libumu wana ya toboggan c'est ça le problème mais ba maman aussi to botaka césarienne libumu no mona so lati geni on peut comprendre que libumu ça pété et ça pété on lati geni et quand mi geni vont poser libumu naturel yo sikozo mela bakisi na geni so zo kanga geni na toboggan mona koto mtu do fo benda bre o kanga o bendi boy donc yo so tamona na mukongo matisi makolo charge alors juste charge ya geni ya toboggan matiki alors juste pantalon o lati. Allez, body du sous na kati pe bomba gaine. Allez, non si body na kati bomba gaine, le sous chemise, Hollande si colo. Aussi si peu bon comme la combien de kilos elle charge. Allez, charge déjà le toboggan, il y a gaine, il y a caleçon tché, il y a pantalon, il y a body au tché na kati, il y a chemise au tché du colo. Aujourd'hui sous talon Olati na makolo nzambe o quelle charge, on met sur la sac, péri qui lui sous charge. Poudre et puis ça charge les longues. Pour la poudre, au milieu de poudre, na basil, na manzaka, malizani, libo, madonna, kilo, nyoso, donc, bateau comme bateau d'indi, na kado balinière, oui, balinière.
o ezaka na kati ya se ya bato wana po evandi kaka boye ezokende kaka bameme na masuwa donc soki akoti na voiture azwi 10 place yo fo mobengaka ba ich mpona nini ozokomiboma yo moko ozomiboma botika api soki boyi botika bodeside botika badina base 4 boyoka secret olamuki na ntongo oniki tangawisi batangawisi ya bachinois te batangawisi ya bino bachinois te oza na ndeko na kisasa tinda tangawisi bo batangawisi ya desorti oyo bachinois totyaka nyonso ya bachinois botikeba nga naza mongala natizaka tangawisi ezokuta na mboka natindela leki na nga mbongo tangawisi eye oningisi yango kaka motu otuti yango bobolongo kaka orince yango mai wana kaka ya mokie omélange yango mokie oke ochauffe yango bino ebomelaka base 4 po tika po bano traitement pa mama Nicole Malongi ochauffe yango osala traitement oke otongola na ntango olie to okoti otongoli ozosumba basalite ata osumbi zei kobanga te eza salite ezobimiso basalite osali bango donc otongoli na ntango osumbi osisi okoti osukoli dushe oniki oke olali fo lalaka po tangawisi po te kuti estravaye na po olie osilisi lobiso na ntango osali bango pendant 3 jours okitisa base 4 na bamédicament oyo bino botia na nzoto bacharge na omona libumu ekokita yo mwa mokie po ekita nyonso te parce que omiluka makambo chaque mois ozosala bongo osala bango ale kisi ekiti yo kisi wana esili yo pendant mois ozuka traitement ya kozwa nzoto nozobaka po bobakaka bino esi boyebi kobaka esi bino bobakaka kobaka bokoma na poto makambo to suppositoire toza na suppositoire ya awa tozali bino ba suppositoire ni bokona kosombaka na ba pharmacie ya boyebi bino bobakaka bakisa bokoko baki kende pa mama Nicole Malongi kuna za na kisi ya kobaka ya awa toza suppositoire ya kobaka ya bokoko obaki za ba plante nzoto ezonge libumu wana ya toboga ekiti mwandamo ba trottinette na ba vélo bimi mwandamo alors bandi suko traitement pa mama Nicole comme nous baze bolingaka bo vimba mama oko vimba na ndengo oyo lingeli yo sengeli yo moko ka yo mona ke degré koki natika ete ke sikondo mo tiki mo kati osilité otikali mo libela ko za plante yo moko ka ndongo linga degré so ngo mata degré okoma wala katafali yo moko kaka bon tu que la soba kisi c'est pas bien ngasi na kitaki na koya ko la peuple congolais le na publicité pa mama na so Nicole pona moni makambu ya réalité onga na moni o ba bazo benga partout na ba mindele ba kota na je wana nga na yeba kite na mundele ba mindele bo mona na banzela mundele taille ndete chez mama Nicole Malonga awa tozali jeté bana membre jeté on nous t'a pas ça maboko ne comme mama paradis Chantal Bolo ponga zo longwa kaka bozo mona bomona ke ay comme izamwa mo mwindu mukie po ezolongwa a déjà elongwa de nyonso bomona o caméra te ezolongwa jeté tingaza na sukari mamba na leader chef d'état major na mela zi okoma kolia na ndako koleka mobali soko koti nzunga pondu aseka kezo commander na libumu okoti kuanga na pondu okoti loso na pondu obeti semulu bolingi semulu bafia bazayawazi bolingi semulu oui semulu siko ba semulu mo olia niveau ya C4 po eloko na na semulu ba ndeko na lukuta soko la muki komi ko tindika oyo mo foli frigo o tiblo ko na frigo fo diota ne ba tampo eso déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sabatu batampo ils ont tout lit tampo on a tapé coach Gisnon aussi maman bolimo lobi bolimo bolimo oza su a tobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana bolimo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment.
ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.